Hein? Et le Kalamba prouvant que tozalaka ensemble na bango. Mike Kalamba a prouvé que vous allez ensemble. Mais yemoko, Alexis que toza même moral. Mike a prouvé que vous allez ensemble. Toza ensemble non? Pas ça qui dit kolola nani wera ensemble ndeko na. Toza ngato yeba, tanto wera ensemble comme ndeko na, to oncle na bango. Patrice a succès, ma casse frère Patrice, ça a succès, de wera kutu ndeko na. Mais mon koromoko te la mona concert frère Patrice, c'est wera Mathieu likola poni. Pour la dire à garder la dignité na ye. Au monde ba respecter ka eta ke père spirituel. Aboya ko mema batu na buzoba. Parce que on Kalamba ya sali oui, batu tout ba ko pesa etor, mais ba comprendre que ça là qui consigne. Oye utaki à partir ya temple. Hein? Pour ba sacrifice nyon soana. Et ça va passer besoin de la peuple. Mutu mo wane lokote mama mo ko tekaka makala zo souffrir. Ba passer ba nyoko la batu. Mais ote Yesu so zo mboka mabonza offrande pesa yo banda ko pesa offrande vie ya mama ngo peso changer te. Est-ce que peuple zo comprendre te que wana ça va aventure ça scénario. Ngana lobi te que ngade na l'équipe tout non. Mais ngana sala ka lutte contre la pauvreté. Mutu tout afanda ka pembe na ngo bola za te. Na sala ka effort wana. Nga soki na nango seke batu tout wana fo bazwa. Or na ba pasteur eza bongo te. Pasteur arobando zombongo ya bandimi to azo tchala poche. Yo moko apôtre na yeto disciple na yo landi. Azeseka kezala na kodima nzamba kosala. Ye na tour na zo zombongo mabonza zo tchala poche ndengeni. Komona Weranson na Mike Kalamba même podium. Esika moko. Selon yo, omoni ondeni. Na mukuse na kisike kibonzambe place wana ezate. Teto kata no. Na mukuse to la sake kibonzambe na kati wana ezate. Mbi ya obalobaka yembela ka keke. Na tour na bengisi ni wera ni jibe ni nini abengisi kaka ba frère Patrice bani à comprendre quand même. Mais na tour ya Kalamba pour à contrer Moïse Mbiya. Le loko la sake même yemo kwa zalaki sir. Na plein oya sali. Malgré consigne à spiritualité, malgré consigne à temple, ba ibisa gezala kimia parfois ba sacrifice tout ko sale ma ko tondi ça. Et logo zo bomanda wana ngolo bani Mike Kalamba ya kotaki na temple. Bon Mike Kalamba c'est seigneur son nom zala ngomona ngo kibonzambe. Hein? Yo muto linga loki se mbongo te. On bina que te mais nga pena souffrance za fomo luka bozo ngisaka biso mingi na ba lavage spirituel. Et ça donc la téléphone et mémoire na ngo ko tonda pona ba application che ba biloko che pour raison normal faut réinitier pour mémoire comme saturé comme il planter alors ça la ba tout banda botamatia comme na HO nanu asala anta lavage spiritualité ba lo sa ngona be église ba genda ko sa ngona be église église ko me marabango ba 10 ans ba vie na bango ça simbate. Papa Mouta ça il lavage spirituel vrai et réel soka sala ngo lelo lobi makamo fait changer na fina. Donc on doit la posa ngo numéro na ngeza affiché na se wana. Soko bengi alors ba ko prendre yo sala boy. On sali lavage spirituel et puis lobi na ngo tito comme à 17h. On ressentit que makambo tout copie tout que ndenge musale zo simba te okozwa ozali na posa promotion na compagnie ba romatio promotion ozali na ba difficulté moko familiale olala ka bandoto mabe ba mari de nuit soko le déjà ba lavage spirituel biloko na tout ekimaka otikali vierge ndenge nzamba salela ki yo hein o muto comme un riche na église azati église et maintenant zo lobelo to et comme ça muto église ni okota basali offrande na suka nango pasabi offrande eza pona frère o anyoko baki mingi to pesa ye abanda comex. Oh c'est ça non? Oh pasteur a cause la riche à l'équipe dans bongo yo mobolo une église bazo seko sumbongo mabonza calcul nini wana tout ça là batu non le pasteur ya ça la verbe recevoir do ya zwa kaka abimisaka te na spiritualité to komi na ba inconvénient belé ba impuissance sexuelle là ba surtout makambo mari de nuit problème des autres déranger batu mingi bana basi mibali do bazo kemba mingi ne loko wana OK bana ndenge nini bazala basi ya butu misu bazala mibali ya butu et nyoko la bango bazo so même pas temps ya kosala effort ba réactiver étoile ba longola bango mpoka to milimo mabe wana po bazonga normal ba vivre bien.
Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à venir au Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie.tv. David Wimbe, Mansola, Balabala, comme d'hab. Donc, beaucoup de Tarakotara, Awapenda. Beaucoup de cités pour les Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Wimbe, la Sarabino. Na beta vlo masola ngo ndenge nini et les kakapenda na mboka oyo na masola balabala comme d'hab toza bongo na maître Kulumbimbi botuna kitunege to atenda wapi maître Kulumbimbi lelo toza na balabala to sola na elisusu maître Kulumbimbi boitard bonne santé santé pena kimia na ngolo pena ozo mwana te. Qu'est-ce qui se passe? Maître Kulumbimbi, où tu es? Nazaki prenza invité spécial. Il y a concert, il y a Mike Kalambay, Nazaki na Congo. Mais Nazolo va bien, Nazaki invité spécial. Na concert, il y a Mike Kalambay, Nazaki na Congo et c'est nagi fona sala. Oh, babengela kinga. Et siko nazongi. Ozaki nani? Nazalaki invité non ndebe invité ki batu nyonso na concert ngape na yaki na ekotela me concert me nazalaki invité ozaki na concert ya frère Mike nga billet ya kolongwa awa na koma kuna do seke naza invité Kulumbimbi batu baotala yo na masola balabala ongolo bana batu ke yo ozalaki invité spécial ya frère Mike Kalambay. Oui, nazalaki na concert na kati ya Martyr na téléphone nga nazalaki na Martyr et enfin ko tuwara nazalaki na concert ya wera sona otobeta na Matadi abeti na Ledia abeti na stade ya Damar si je ne trompe pas. Le rôle à wera nga kitabeta na Matadi et c'est ki ba kolombo kato ba koloma belé. Le rôle nga na vraiment na Matadi o asalaka honneur to fierté ya bana Matadi nde kakola sollicitaki nga na eko kita tozali ba mise na hôtel moko d'Angola en face à Carré Jave na ba danseuse tout tozali na bango wana après concert wana desengaki na mata on a de conclure invitation na nga ba pesaki nga et pas Mike Kalambay nazalaki simple invité pour moi déjà imera batu ko beba non na lobby te ke na ko travailler concert à Mike Kalambay non. Mais nazalaki invité ndenge me invité ki batu mosusu siko yona na ndenge mabete yona Mike Kalambay relation nini po ozala invité na ye na concert na ya Martyr. Bon relation yanga na ye e banda déjà kala eza lokola komona ki pasteur te komona ki musicien te Kalambay ana baleki na ye Kalambay ana ba camarade na ye camarade aza pe na bandeko ya ye soki ba invité nga na ya concert ezala ndenge mabete peut-être bato mokinde baolinga bainterpréter ngo na bandenge na bango non nazalaki invité na ye natali concert c'est na bimi na zongi eza normal te kasi bino bolobaka biso tolingaka nzambe te me nayebi soki nakendaki concert ya Mike Kalambay aza moto nzambe papa parce que nazoyeba te concert wana ezalaki ya nani wera son toni eza frère nazobandela bien frère Mike Kalambay à part yango aza pe pasteur tosala émission awa bata baba bayebi oui olobaki bato wana nyonso wana basalelaka biloko na bino eza normal wana na change maloba eza bongo tozonga normal batangaka disons enseignement biblique koyeba ndenge nini kodécortiquer to kolakisa bato makomi oyo bakomela biso na Nouveau Testament pe Ancien Testament okotanga yango bakole yawo bakole yo collation obimi pe pasteur mais lobi te ke oza na spiritualité kati na on comprend okotanga na enseignement biblique mais spiritualité eza te alors po ozala na spiritualité po ozala na maître spirituel nde esko place rôle na biso eyaka do ya koyeba bible nyonso mpo yango ye atangeli fo explique ayeba kodéfendre baraison oyo eza na kati ya bible wana mais spiritualité babotamaka nango to fo bainitie yo mpo ozala onction omonaka batiaka boye moto akwei babotamaka nango to obie bainitie yo na baekole na bango batangaka école pastorale biloko wana eza te batangisaka bango bible c'est tout
Ce que tu as concerné à stade, on a invité normal, na yende kota la concert. Mais tu as lobé la rabat que na bango, na biso, tu as logo mongo, batu musuba di marate, le loma e kalamba ya prouvango. Hein? Et le kalamba ya prouvango que tu as laka ensemble na bango. Mais kalamba ya prouvé que vous allez ensemble. Bakabola biso. Mais yé moko, Alexis que tu as même moral. Mike a prouvé que vous allez ensemble. Tu as ensemble non? Pas ça qui dit qu'on a nani ouais ensemble ndeko na. Tu as to yeba, tu ouais ensemble comme ndeko na, tu oncle na bango. Et puis maloba ni ouais aloba ki ndiko la podium. Tu as la normal. Maloba oh ouais aloba ki. Elobi makambo ebele. Ouais alobi nini? To que non malembe kulumbimbe komona ndengo zoloba komona Weranson na Mike Kalambai même podium esika moko selon yo omoni ondeni na mukuse na kisike kibonzambe place wana ezate te to kata no na mukuse to la sake kibonzambe na kati wana ezate omena se songa pe na zalaki invité na leki na chaîne ote to na zongi awa te po eza chaîne na ngala linga mingi na zongi te po na dévoiler ba secret mais nazo faire comprendre bato que na biso na bango toza na différence moko te ngana lobi te ke o mal kamando ki wazala ba kisi non ba comprendre explication na nga très bien na biso na bango kande na pesa bango toza la dimension moko to ke ndaka nzela moko prévane Kalambai alakisi bino yango ya batami na été azuwera tozaki ebele ya babil bamise ebele bazaki na kati ya concert wana parce que bamise oyo balobaka sedi diabe tozala bato Patrice ana succès makasi frère Patrice asala ba succès na de wera kutu ndeko na ye mais mokolo moko tela mona concert frère Patrice asiwera matie likola podium mpona ni agardaka dignité na ye au monde ba respectaka eta ke père spirituel aboyaka ko mema batu na buzoba parce que o Kalamba ya sali oui batu tout ba kopesa etor mais ba comprendre que ça qui consigne oye utaki à partir ya temple hein pour ba sacrifice nyonso wana ezala na solo beloko eza normal non pour ba sacrifice nyonso esalemi na stade hein esalema esengaki muntu oyo aza célèbre azala toza normal ye aza pasteur non to que non malembe ye aza pasteur bon amatiaki ba Paul Kabundi wala esate polani tala présentation asali ya ba pasteur mais wera nani azalaki invité do o pena avalorisaki na bango nyonso eza nani azalaki l'honneur ebimi Weranson eza Weranson non totala concert yango o ye moko Kalamba ya valorisaki. Est-ce qu'avant concert, au temps qu'il vidéo Kalamba à lobby na bino que na bengi si pasteur boy non. Mais avant concert il y a nos sangi déjà na bengi si Wera Kofi Fali. Est-ce que bango service au bango basala même service na au Kalamba ya sala. Tous à la batte. Et puis le bango pour la sala ngo publier on a continuer ça soli. Pour Wera yokana déjà tokolo bazale Wera mutamasu mutazanga ngata mutakisite. Mais na caché au Wera bima déjà. Opération Dragon, biloko moko bongo, Kalamba ya ko fane même podium moko te. Ndeko le moko to propre Patrice, ça papa moko maman moko mais na matin na podium te pour ko garder dignité. Parce que oh Kalamba ça net na kinga na remixer makasi na sepeli fort. Asali fierté. Ya maloba onga na loba ke na biso na ba pasteur tout ça eloko moko. Bozelo ni. Oh mais biso tout nazo expliquer bien les bandeli. Étude biblique. Oui, c'est bien. Aïe bien au pas tangelango. Mais spiritualité au bazo salela. Et ça même spiritualité au biso toujours salela. Pas changer maté à la baron d'église. Pas apprendre batuke. Na biso na banganga to sakaka eloko moko. Ranking na biso nde eye wana. Donc Kulumbimbi ongoye sabiso kibonzambe ezalaki te na concert ma. Ya ma concert wana na koye kipo na kala toza batu. Toza ba concert alors mbongo José Nzita ba Denis Ngonde ba Matou Samuel au côté concert moko senti que ba nzembo o bazo yemba ezo forti do yo moko senti que émission na ma misu parce que décret ba émotion na concert ya Kalamba ezalaki te na concert Kalamba ezalaki un festival
lokola bato baye kocélébrer liwa to ebemba Michael Jackson naza sono kilo yenge ndenge wana incroyable kosa Mike Kalambai ezalaki nango na loyenge papa homme spirituel abinaka na badanse afali tozala mpe bato ete fali azosalaki fali na ye naki danger na ye fere azosalaki fere naki danger na ye mais ye akoma lokola fanatiki na bango même badanse na ye akoma koimite fort même badanse na bango o na kibonzambe bato bapesaka bachorégraphie badanse ya kibonzambe basalaka so te donc Mike Kalambai akomani koimite aza nyonso ya bango sauf que eloko kaka esalinga mpasi eza ke badévoile secret moko oyo ezalaki caché wana ezalaki concert te ezalaki majabu production Moïse Mbiya ezalaki Moïse Mbiya production ye eza festival asali ya majabu le plein na ye wana quelque soit bato bakufi neti nga na moni yango danger te mpo asaliki Kalambai te asaliki majabu or Moïse Mbiya abetaki ye moko Mbiya oyo balobaka yembelaka keke na tourne abengisi ni Wera ni Jibe ni nini abengisi kaka bafrère Patrice a comprendre quand même mais na tour ya Kalambai pour à contrer Moïse Mbiya de eloko elakisi ke même ye moko azalaki sire te na plein oyo ya sali malgré consigne ya spiritualité malgré consigne ya temple bayebisaki ezalaki mais parfois basacrifice to ekosalema okotondisa eloko ezoboma ndango wana ngo olobani Mike Kalambai akotaki na temple bon Mike Kalambai succès nyonso wana oza nango omona yango kibonzambe kibonzambe na kati wana eza te mais nazo expliquer yo bien kozala na connaissance biblique ezaki spiritualité te tozala des choses différentes spiritualité na connaissance biblique omoni eloko wana eza lokola festival public donc eza eloko moko aorganisaki mpo approuver mutu or na monde ya koprouver mutu premièrement ekomemo na sacrifice tola basacrifice ebele Mike Kalambai eloko asali wana concert na ye abeti concert pour approuver nde mutu Moïse Mbiya preuve andeke tozala bato entré ya Kalambai na efali pupe eza ndenge moko fali abomaki Kalambai mpe abomi Frère Gola abomi te Moïse Mbiya mpe abomi te etala baentré na bango kokomprendre ke Mbiya na Frère Gola baza eloko moko Kalambai na Frère na fali pupa baza eloko moko bapacte de sang yango nde tozoboya na Congo parce que nde bato bakufi wana nde balobelaki fali mabe na tour na ye c'est comme si bato bazoloba te ye soki kibonzambe ezalaki ya solo ye paster tia koti na onction azalaki nango moto akokufa te bakufi ndenge nini soki bakufi bakufi ya ofele te mpo baza bamembre baza bato bazoparticipe na basacrifice oyo alingaki Mike Kalambai alingaki basacrifice esalama c'est tout à fait normal assurance oyo azalaki nango boka atiaki okoya bashe Kalambai yebaki atalaki pama assurance ya maison place oyo akoti et puis deuxième assurance ya bato tozala bato maison eza nzambe abelele kaka nzambe sunga wana seke fo tobenga Denis Ngonde mpo toloba maison eza nzambe soki na Kalambai na Moïse Mbiya totika makambo ya kibonzambe tosolola mpe na pembe tozala normal ona bango mibale wana tobosana makambo ya kibonzambe tozala normal Mike Kalambai afukami azosambela azolela yo lobeli eloko te est-ce que ça la vidéo moko kolakisanga Mike Kalambai asambela koka telemi eza la vidéo moko kolakisanga miracle oyo Kalambai asalaka na église na ye so bakolakisa biso vidéo balakisaka gère bavidéo oyo Denis lesa bandotyelaka biso c'est ça qu'on appelle makiona yango bokotyela biso po spiritualité kimbango esengai te mutu abetela bino lisolo ye asala miracle oyo ezosalaki esalemi bino moko botikali bobeti lisolo la place ye asala marketing parce que problème to nango peuple congolais toluka tosala effort tozomisa kaka pouvoir ancestral na biso avec pouvoir ancestral basacrifice nyonso oyo ekomi koya oyo ekozala lisusu te souffrance ezobomisa motuala place ya kokende te mosala eza te lokola azalaki na bongo journée obe kosilila bongo abindimaki kosala concert wana lelo akomi ebembe parce que basacrifice wana
ma famille ezolela mais ça pour intérêt à moto moko oyo a remercier ba ancêtre oyo ba paya oyo asalelaka a bénéficier azwi honneur azwi succès na sima ya ba makila to ba ami ya ba famille ya bato mosusu na nyonso wana bozopesa bango te bozokomprendre bango kaka te bozokoka kokabola biso na bango te bozolingaka biso te bima banganga bango babimama na nzambe eza problème te mais place souffrance ekoyela ebele to eye makasi de place bokokompare ke fo tozonga kaka na pouvoir ancestral eza na motu moko ta chansaka vie na ye sanke asala appellation ya baancetre to mpe bakulu na ye. Rapport nini ya concert à Mike na pouvoir ancestral? Eza na rapport? Eza na rapport par rapport à nini? Pouvoir ancestral soki yango Kalambai a travaillé ki nango bato banga bakufa te. To même bato banga bakufa mais ngeza la scandale bongo te. Problème to yango ni démonstration. Même lumière o esaki na podium ya Kalambai. So tali tala concert wana bien otali dessin o ba lumière wana esaki so komba ke ezala ba symbole illuminati ezalaki na kati même na ba lumière ba minda. Un concert à Kalambai. C'est tout à fait normal. Soit tu as les concerts, et ma vidéo, je vais le trône, et ben dango likolo. Soit tu as les genre à lumière, et ben personne à stade, et ça la dessin mon sous. Ce qu'on a dit, le peuple africain, bah quoi expliquer, n'est pas comprendre que qui bon zamé na katuana ezate. Tout ça normal, ngana sali sakamba, suna sali sakampese. Bango pe pas comment na niveau ko sala ngo baza obligé faut ba ya na religion o biso to salela. Même boko kima biso boke na magie blanche déjà problème ité. Mais souci c'est ça que ba apprendre pas tout. Cause solution na vie, souffrance c'est comme makasi en Afrique. Pour muta modifier vie na ye changer. Mais bato na spiritualité kati na ye. Mais bato ba côté concert pas Mike bongo ba bongo wana ba vina bango ko changer ba yi ko sambela nzambe ba koma pena ba mbongo so to boya teke ba ko bongwana mais te muta koma riche na église azate hein o muta koma riche na église azate église mais nazo lobelo to et comme ça muto église ni okota basali offrande na suka ngo pasabi offrande eza pona frère o adio ko ba kimingi to pesa ye abanda comex oh c'est ça non. Oh, pasteur a cause la riche l'équipe dans bongo yo mobolo une église parce que c'est que sumbongo mabonza. Calcul nini wana. Tout ça là bas tout non. Le pasteur il y a ça la faire de recevoir do ya zwa kaka abimisa kate. Siko to imaginer na eba à l'époque. Ora. Et la pasteur wa mère na biso moko série ba DVD bimi. Mon ba DVD peut-être la ba VCD. Tala la caméra. DVD yesika. Na fanda o mère a dérangé ma makasi au pasteur famo na yombo. Lokola ngana bango to la biso la problème te. Ngana ki na église ne so robin sanga na kota da. Ngana ki mala na église te. Na ya na kota to sabela pe église be sila la ngo normal na sous côté ba jeune garçon ba tikala. Moi réunion. Pour na mona o ka normal. Souka on a René Baïsakani, faut ça la cotisation de sommet la pasteur, DVD ou ebimisika ba MP4. To cha la palais na ye. Or à l'époque biso la palais na biso DVD ça la quitté. Parce que la bête machine pas la biso ko DVD na le quotité. Na zo banana ko chambo ko na DVD à pasteur. Mais pasteur ça la vie bien tembo la mituka. Pourquoi qu'on faire souffrir batou? Bah parce que besoin nyoko la peuple, mutu mo wana eloko te mama moko te kaka makala zo souffrir. Bah parce que ba nyoko la batou. Mais ote yesu so zo mboka mabonza offrande pesa yo banda ko pesa offrande vie ya mama ngo peso changer te. Est-ce que peuple zo comprendre te que wana ça va aventure ça scénario? Ngana lobi te que ngade na l'équipe batutu non. Mais ngana sala ka lutte contre la pauvreté. Mutu tu afanda ka pembe na ngamo bola za te. Na sala ka effort wana. Nga soki na nango seke bato tout wana fo bazwa. Or na ba pasteur eza bongo te. Pasteur arobando zo mbongo ya bandimi to zo tshana poche. Yo moko apôtre na ye to disciple na yo landi. Azeseka kezala na ko ndima nzamba ko sala. Ye na tour na zo mbongo mabonza zo tshana poche ndengeni. Mais ça eloko moko boye. Lelo bato tout ba pesa opportunité na magie blanche. Et ça problème te même to lobby. To lobby. Et le monde a mis tout à batouté. Mais le problème, toi, on a dit Afrique, tout le monde, pour ma tout étant bien, tu dois respecter le pouvoir ancestral. Le pouvoir ancestral, dès que tu as les souliers, tu as les
Kawalulendo, tu as la richesse ancestrale. Pour que ça la vie na yo échangé. Mais pour ma kamuno est un bolamie. Yo muto lingalo qui c'est bon côté. On peut que te mais nga pena souffrance ça faut le kaboso qui ça biso mingi na ba lavage spirituel. Et ça donc la téléphone bo mémoire na ko tonda pour na ba application che ba biloko che. Pour les gens normal faut réinitier. Pour mémoire comme saturé comme il planter. Alors ça la batu sous banda botamatia comme na HO nanu asala anta lavage spiritualité. Bah ça on avait église. Bagenda ko ça on avait église. L'église comme marabango ba 10 ans ba vie na bango ça simba te. Papa muta ça lavage spirituel vrai et réel soka sala ngo lelo lobi makamo fait changer na vie na. Parce que bango bagenda ko ça on église après ko ça on église réaction ni o bango ba mona. Muntu nyonso na monde azana droit pour ça la lavage spirituel. Qu'est-ce ça pour réactiver étoile na yo te l'église te. Et ça mingi na pouvoir ancestral. Et là batu musu o ba robera na ko expliquer bango ça te ke na lo bango po bino bo benga to sala na bino non. Donc moi ça mutu so bengi na ko expliquer pour na ko sala lavage spirituel zo senga boye. Et c'est ngani. Ye moko amisaleli na ye na ndako. Et c'est ngani. Et c'est ngani rôle ba pena bato lavage spirituel basala on est. So ngana lobera na facilité ba pasteur. Na otata vidéo mo bo pasteur na kati église a che cantine. Ba fini qui est dans la carte église asali prière ko bimisa bambongo oh kasi me bisela bango to ko bindenge moko parce que so ba ça bilo la pour ça sera partir à biso na ba émission alors to ko pesa ka bango grâce to pouvoir wana te ba so ka ngo ya ofele na pour ça peuple oza normal azo pouvoir me ba pasteur te wana ko ba vanti ba ko ça sabato donc on doit la posa na ngo numéro na ngeza affiché na se wana soko bengi alors ba ko prendre yo sala boy on sali lavage spirituel et puis l'homme n'a pas comme à 17h. On ressentit que marambo tout cop tout que n'a pas musale les aussi batté au gozo. On n'a pas sa promotion en compagnie par son promotion. On n'a pas difficulté mon familial là la rabando ta ba mari de nuit soko les gens ba lavage spirituel bilo qu'on a tout ekimara. O tika les vierges ndenge nzamba sale la kiyo. O komona ke makamu na tout ezo tambola pona ko gagner vie ezo senga te fo simba kisa mbongo. Ce qui va réactiver l'étoile, nous ressentons que ma camounon c'est que tambour le kende liboso. Ko réactiver étoile à montu yo sala ngo. Et c'est normal, musala ndenga na sala ka mingi yangwana. Il faut ba réactiver étoile à montu. Ba problème union sozala ngo ba blocage union sozala ngo ya famille, ya entourage ya ba quartier, ya ba camarades, union so elongwa ozongi siko vierge. Kopi tout oyo ko sala ressentons que ma camounon tout et so kende liboso pour ba réactiver étoile na yo. Parce que mutu so yebi makamba ko réactiver toi ta fanika ma vie na ngebonga maître makamuna na banda te un problème d'être ba maître spirituel là boke na fa sala bino musala ba réactiver ka ba étoile na bino pour mutu étoile la vie na yesa boucher oko ya mutu ana yesa la mutu ana pota oyozo chaka kisi so chekisi bazui mai balongoli kisi wane ko sala lokote. Il faut que nous réactiver l'étoile de la vie à moto. Nous avons pire. Et si manango, nous sommes moto na usala. Et c'est normal. Dans la spiritualité, tu as des inconvénients, des impuissances sexuelles. Surtout maramba mari de nuit. Problème des autres dérangés batu mingi. Bana basi mibali do bazo kemba mingi ne loko wana. OK, bana ndenge nini? Bazala basi ya butu, misu bazala mibali ya butu. Et nyoko la rabango bazo soit même pas temps. Ya ko sala effort ba réactiver ba étoile ba longo la bango mpoka to milimo mabe wana po bazo nga normal ba vivre bien. Combien de ba filles au ba sala vie à tambola. Ça basi musu ba sala ki chel ba kana ngote. Vie ya kindumba ezana mutu so abotama na ngote mais souffrance ya vie azangelo ka ko laisser lisi kindumba. Ce qu'on pas mutu zo bena na temps au sali makambo. Mobali moko ye akutani na yo akomi ko kabelo mbongo. Faut ba réactiver étoile na on. So giria okuta mibali abi mona mobali ngaza patron ye Jean Lores mais yo ne so bolali le lobi na tongo apesa ko ka ba 12 to na ba 13. Ce qu'on pas bando pesa ba mbongo wana ebele. Faut étoile nous à la réactiver. Mobile a couché dans moi, ça étoile nous bien activé. La place à Kabele tantôt 5000. À raisonner, il faut appuyer $100. Mais ce que étoile nous a déjà bouché. En tant que la mobile on a danger ba koumi ça ya Kabela ba 3000. Mais moi on a tourné $3000 et limité. À peso $100 à Pamba.
étoile na yo eza bouché ezo éviter motu tout aza proche yo asala makambo malamu mpo vi na yo ebonga soza na bafille ebele bazonyokoma mpona makambo wana bana mibale ebele baosouffrir mpona makambo wana azwaka mosala tour asalaire kayeba problème eyaka na vi na ye ma afandi ne sui bandaki au nom de Jésus na église vi na ye ezochange te seke change église iti vi eza bongo nga so navandi kote mpo nasali nti un mois neti nde nafanda na lwanda boye un mois namoni mpetake che nga bongo kodame eza te nalali nzala te 3 jours seke fo na change mboka nga na vivera bongo nakofanda teki makambo yo tambola te nazokontinuaka do bazopesa espoir oyo bapaster bapesaka bato zala na kondima ngo ti wapi si eza na kondima nzambe osala totino na kati ya ndako peut-être kiti okomi lopa na nga kotita okota lupango omoni bana mibali batelema libanda wana bapaster e bapaster baza parmi bato oyo bafinga batya commentaire ya mabe na émission tosala nga na yo mais ti oyo okuti bango libanda bayosani siko nazo apprendre bato ke église to paster azaka moto messagère oyo azomeka koapprendre bato oyo bakomaki na nouveau testament na ancien testament spiritualité oyo basalelaka kibonzambe na kati eza te mpo moto akwaya na église eza biloko bakachere estce na église esalaka na filme ya jésus place ina asimbaki moto akwai na mabele parce que bapaster lelo ekoma danger mpo monographe oyo priaka bato osimbi moto akwai yango nde bakomona neti onction eye makasi non wana biloko bakachere etali bapaster te moto mpo abiki ezoseka te akwaya na mabele moto aza na mbasu na lokolo osambeli mpo na ye akwaya na mabele estce kokwea na yango ekolongola mbasu eza na lokolo na ye jésus ti akutani na bartime atunaki olingo nalingi namona azwi mabele atie mwa soi atie na misu na ye place oyo azoyoka mpasi ebartime amoni atiaki loboko na motu teke bartime akwaya na mabele nde baeglize ekoma moto akwai sor bona makambo lokuta wana bavantire wana omwa miracle eza positif ememaka bato na baacrobatie te mais miracle eza négatif ekomemi na baacrobatie moto akwai kuna boye tozala bato tosala mpe bademonstration wana na baeglise mosusu babengisanga nalongoli mpe suki na bimi prophète motu moko azala na simbi ye pum nabimisi ligorodo na loboko na ye asuka nango paster akosi o te ligorodo yango bandofrenaka vi na yo lokuta ezalaki ligorodo ezalaki mpa na yo te nga nde nasali démonstration na nga nabeleli esprit ya ligorodo ebima na nzoto na yo do yo ozalo na malédiction wana te wa makambo oyo bosalaka eza normal siko bazokotisa kati amérique na kati ya église alors bato mosusu bazoautorize yango bazomona yango kibonzambe même na enseignement biblique biloko wana na kati ya bible oyo batangaka bakomango bongo te biloko bapaster mosusu mpo asala moto délivrance fo mouchoir fo nini te spiritualité eza bongo te spiritualité eza ke motu tu azala baproblème surtout oyo eza baproblème spirituel tia ye akutani na yo paster prophète archibishop to maître spirituel ye aza na mposa bascénario na baspectacle na badémonstration te ye aza na mposa oyo alobeli yo azwa solution mpona yango c'est tout mais lelo ekoma na biso banganga mpe tokoma na biloko na banganga mosala okuta okoya mpena kosasa abandi kointimide yo na temple pour bamoto epeli banini soko nango bakoko balo te ndenge wana te makambo yango ezalaka ye client ye aza na mposa biloko wana te ye aza na mposa ya bino mpe bokoma bato baintimidation mais nazoyebisa yo clair nazoyebisa client aza na mposa ya solution ya makambo alobeli yo ye azwaka solution okende gauche to droite kuna ye etali ye te ye oyo alobelaki yo pesa ye solution na makambo na ye sola nyoka ya munene oh papa tozala bato siko neti nyoka na makambo moto ayeli abike mwasi na boye yo ozobimisele nyoka na makambo ayeli na nyoka eza na lie moko te ebalani même pas donc abimisele eloko na abike apartir eloko na kozala facilité kointimide mpo azwaka mbongo so chaka babiloko okofandaka koyambaka bamaître spirituel ebele bakolobelo makambo te
po bayebi ke baza oyo bango balobelaka bato na batele te. Mais yo pe comme si pe bato baolanda yo bazoloba oza no lokuta makambo oloba oyebi nango te makambo bamagie wana okosaka na yo makambo akimbango koto balobi komeka suka oloba ngo te mpo okosaka na yo. normal mpo moto aloba bongo nayebi te na explication na nga naloba te ke kimbango apesanga pouvoir moto mosusu mpo aloba tata atie kwiti ezolobise makambo mpona koloba likambo ozwa ten koobserve yango eza na émission moko te nasala na bike pouvoir naa nango kimbango apenga soki nabosani explication na nga te ezaki nabaki koko na nga atikela nga biloko oyo nasalelaka lelo naloba te ke kimbango atikeli nga naza kimbangiste te soki bakobeta masolo babeta masolo église kimbangiste babeta masolo ya nga te mpo nga naa kimbangiste te mais to respectaka fumu kimbango mpo ye nde azali prophète ya race noire avant tout foto bandananu korespecte ye mpo makambo na biso ekende liboso tolobi teke ye nde non baza ebele to bakimpa vita tozala bambengu tozala bato ebele oyo basala miracle ya makasi oyo tokolanda mpe nzela na bango bango baza lokola baicone baprophète oyo basali fierité ya race africaine ata na Zambie na Gabon kombo kimbango epezaka bazali prophète na biso ya barace noire mais bakokomisanga kimbangiste te ote te nga nakende nga bamimaka na baje wana te naza kimbangiste te suis maître spirituel nga olukaki likambo tosala mposa likambo ozoderange yo obengi nga na kopesa solution na baesprit to baancetre oyo ya bino moko ya famille oyo bateke maître wana nabengaka baesprit na nga na temple nasala mosala rien nakosenga kombo ya baentité bakoko oyo ya bino bakufa à partir na bango nde nakosala appellation nabengi baesprit wana bango nde bato bakopesa solution nga te nga nasalaka lokola pont na kati ya temple do yo explike nga makambo nga nabeleli baentité nakomiseli bango message e bango nde bato bakolo basala boye mpo ozwa solution na makambo nao c'est tout nga na lokola pont to porte parole kaka ya bakoko to bankulu siko bazolinga bakomisanga kimbangiste to ndenge nini na balobi oyebaka no makambo olobaka te makambo magie wana explication ya magie noire magie blanche yo oyebi no yango te problème to wana yango ezaki motu mosusu azoloba aza nde motu ya bachristianisme disons akendaka église ayebi spiritualité te na spiritualité era motu mosusu azosala miracle en pensant donc apense ka eloko moko boye réaction nango esalemi na spiritualité eza motu mosusu mpo asala spectacle neti bakatiere fo azalaka likolo ya ringi na banzela bomona mpenaki eza na eloko te na spiritualité toza na bachemin to bavole ebele nga naleka jamais na émission nalobaki naleki RDC mobimba na spiritualité non mpo spiritualité eza étape par étape nga naexplikaka oyo nga nayebi oyo nayebi te nazalaka mpe naleka na émission nalobaki makambo bajoueur makambo balo nasala te naloba mo alinga mpe nasusu ajoueur pardon kobenga nonga te mpo nayebi nanga makambo balon te eza bamaître ebele baolobango te baza bakikone tu bango bayebi nyonso parceke nga nazalaka claire na maloba na nga moto aza na problème ya kobota o impuissance sexuelle ote mari de nuit ote souffrance nana mposa portemone kodi ya oyo soki nini nyonso surtout spécialiste makambo ya mbongo wana kopi na nga mais soko oyena bamakambo no mosusu antuka wana mpe nalimbisa so obengi nga nako ede o peut-être apesa numéro motu oyo ayebi makambo wana donana badomaine na nga oyo naza na spécialité nango nasalaka yango makasi oyo nasalaka te soki moto abengi nga nakoexplike ye ndesi nini oyo osalaka makasi multiplication ya mbongo portemone magique osala yango kodia donc neti domaine tu nanu ya mbongo wana mpe na spécialité na nga et raison pour laquelle asalaka lutte contre la pauvreté donc nga na facilité kozwa moto ya pauvre ya eloko te nasali azwi mbongo nakozwa motu moko ya pauvre ya eloko te napesi ye succès to napesi ye ampleur ayebana mpo motu mosu ana mposa koyebana nde yango epesa ye mbongo on comprend bato batéâtre ebele na mboka baumela baosala eloko te bamusicien n'en parlons pas mais soki na bajoueur pardon bobenganga te mpo nasalaka makambo wana te
basi ebele bazosufri mabale ezokufa bazokanga mibali na bango na bakisi na biloko moko bongo mobali akima ye ka ndenge wana atika ye na ndako mobali moko afanda na mwasi dalevini mwasi aboyi wana soki obengi nga na obeta yango dada nga nazalaka claire na explication na nga oyo nayebi te soki mpe obengi nga na koyebi so mpe na papa nga nasalaka yango te benga mutu boye na lesel maître na ndimaka eloko oyo nasalaka te mais bamaître tout oyo kotala na bainternet moko tout nyonso bayebi on a se vanter par rapport à la spiritualité, vous allez à vous dire importance de la spiritualité, il y a une importance pour le client tout va bien rapport à problème et à sa solution. Na batunyo so ba benga kao so ba yepa na yo bazwa solution. Bazwa solution na ba problème na bango. Avantage na nga yango na mais na lobby te que na l'équipe ba mettre tout non. Kuna pera na nga kuna de. Soko bengi nga na makambo oto nga na spécialité na domaine nga c'est que faut solution na makambo na. Soko benga biso na likambo ko boye nga na yebite na ko yebisa pe na yebite soit benga moto intel solo la peut-être ya ko yeba eloko wana c'est tout kolumbi to ke na biso na yala ngo shite nini ko loba bato ba bala nyonso ba olanda yo bon ka ba téléspectateur tout o balanda azala mingi o mais basi na nga tosusi bango ezalaka kake bato baosufrir bachange bakina aza parmi bato mpe basufraki lokola nini so na bandi koexplike bino baréalité ya vie na nga misusu baolela parceke souffrance oyo nga namona nalingaka te bato mosusu mpe bamona ngo nalingaka te so nga nanyokamaki moto mosusu mpe anyokama lokola nga et souffrance lokola elekaki ememaki nga na bachemin oyo ememaki nga nakufi te nabomi mutu te nini te me naza oyo naza lelo alors n'hésitez pas nazosuplie bino te bobenga nga mais na enseignaka bino qu'est-ce qu'il faut faire nini bokoki kosala po boréussir na vie même bobengi na bino maître mosusu eza problème te mais esengo na nga eza kake omizwili solution na vie na yo bapropos ya bamakambo oyo ezoderange yo nayebi ke oyo eza émission eza tant tozotambola na l'air bato bali bacontacte nga mingi sur Facebook koma mestre kolumbimbi balingo contacte nga na TikTok okomi Batista Ubas na TikTok photo na ngai ekobima mpona bato ya WhatsApp na opère tu numéro te mpo numéro eza déjà affiché na se wana mais peut-être baba mpe akotala azoyeba te nini nazoloba te aveugle mpe azocomprendre te ayoki kaka na masolo otie plus 244 code ya Angola 939 71 81 84 donc 939 71 81 84 otie na code ya biso ya Angola ozinga sur WhatsApp baquestion tout wana okosa ya kotuna obengi naza na dispo mpona korépondre bino donc c'est ça bambote na bato ayo te bambote napesa so te mposala mpe motu mbote ezokomaka problème o motu yango mpaza ndoki lokolanga oyo nango mpe motu bambote oyo to asepelaka na émission to na journaliste na biso masolo ya balabala bafanatike tu ya masolo ya balabala antuka nalela bino tro bambote ya bili nakozokosa bango mamoloba koyebaka nango te te soki babengi bakana bino na balare te soki babengi batuna bakestion bakana na balare te bakana na makambo te yo moko toza na ndako te yo moko toza na voiture te boopesa bato bavoiture boopesa bato ani wana bato babande balobaka eza normal motu mosusu ayebi mpo oyebanga me fo fanda nanga te boyo otelingaka na tv komo comprendre vie nanga fo zwa te kofandanga mpo comprendre nani naza donc c'est ça on est ensemble avec vous na masolo balabala ciao